Mangokuna. Bon, moni matanga c'est comme ça pour bailler le vrai ami natango ya passé. Tout ça côté là oh ko ya to moni kazaki vrai ami du Kadjoski. Au passe dans internet to problème bon premier ça ngote. Donc on me to ko imposer te ka mais bino ba kozaki pire ba massa na me ngene nsiko muninga kofi non non. Zaka motema ya moto bailler vrai ami natango ya passé. Famille ya papa Josi qui a beaucoup tababi Kofi Olomide anyata matanga tenga ngai fona ko matina lopango na vérifier lokuta soki moto lobi ndenge wana akosi Kofi Olomide azaki grand ami ya Joski qui a beaucoup ta donc sikoyo biso tokobo ya Kofi aya awate na sens nini pourquoi Kofi alobake pas na ba musicien nyonso mise oyo ya banga kapona na oyo yebi koyemba na koleka yeza Joski Chambukuta mais a posté car il y a cela 4 heures du temps baninga musu a posté depuis lobby le lobo oncle bat ko koyeba papa Joski akufi na maladie parce que na ba bato abike non akufi na crise cardiaque mais tant a utaki poto azonga ki avec toujours la chaise roulante bato ko koyeba maladie nini penda o mimi papa na biso na liwa. À ça qui m'a malaise, puisque nous, quand on a la chaise roulante, les Cambouana, bon, ça presque d'ici et là. Mais malheureusement, bon, j'ai aussi matin. Mais en tout cas, apparemment, ce qu'on m'a nié, moi, c'est bien important. Congo Victoria TV, Abisso Moko, Tolanda, Tozua, Banouze. Congo Victoria TV, Ajibe, Kumalota, les boss, Tolanda, Tozua, Banouze. Bala Poto, Banakin, Bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria TV, Abisso Moko. Il y a Boss, Jibe Kumaluta, hein, le gouverneur. Check. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle bota l'émission. Donc nous sommes là, sango oya passe les Bisso monde artistique, na biso congolaise, où tu peux perdre un grand de la musique. Au nom de papa Joski qui aime beaucoup ta naba œuvre naie par rapport à parcours naie c'était un grand il y a OK Jazz Lelo Boye atika kibiso mokola lobby le 7 mars alors tout ça à la résidence à na Popo Kabaka numéro 15 donc toki à place Oyole qui naie à Zalaka résidence naie papa dit 15 mais place Oyonamito famille bazako vanda. On va un peu te poser des questions parce que ce qui est le lobe montemora mouné na koufi na monde de la musique makambe le mara le bama par-ci par là pour même ce sa image alors au lieu que tout na batali bande les bande de bité to ouais na famille tout na bango ba question pour na liwa mouné oyo koyeli biso nyonso tout ba congolais ko perdre papa Josi Chambukuta alors na kutani na ba noko na ye ça dit ba ndeko ya maman to ko meka pe ko sola na bango na pesi merci na gisolo ada sima caméra et puis merci beaucoup na Moïse le prof. Merci aussi à notre boss JB Kumaluta. La présentation, c'est moi, Jemima Ibele, gros bébé de la presse Oboye Bakakando. On a banana na noko azana mopandi. Noko, bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Non, santé, ça va. Mes condoléances. Merci beaucoup maman. Voilà, d'abord quand noko me kombo na pesa kité bat bakoko yeba kombo nozanani. Kombo nanga monsieur Junior Senga Lenga Basile. Donc, Nazali Noko, il y a de 15, ça dit maman, il y a Joski. Bon, défunte maman parce qu'elle est déjà décédée. Maman Albertine Londa, donc Azaki, grand frère Nangai. Joski de Bazali Banan Kazinabiso. Tout le bien, papa Joski, c'est que Azaki peut donner un courrier, mais pas Nayo. Pour que comme on a lenga, ni on dit Nayo, quand on a masolo, quand on a la musique. Non, Joski Azwa, donc c'est-à-dire au moni famille Abisso comme tel. Vraiment, papa Kouloutou, papa, mingi bazaka pe musicien, natangwa kalawana comme tel bon. Joski peut que moi dans un moni lokolo, donc il a toujours makila. Mais Joski peut que je qui moi talawana ya koyemba. Joski tanga bane musique na ye. Wana bazali nanana commune à Kinshasa. Commune à Kinshasa, balaki la bana quartier nanu. Bana quartier, balongwe kuna pan à côté qui na orchestre nani oyo Africa Fest suki sa docteur Nico. Tango alongwe kuna nda côté qui na orchestre ya bana violo oyo ya maître Toro. Donc orchestre ezaki ko suki kombo ezaki ko suki kombo ni wana. Pe basaka succès makasi. Donc kuna bon talaka isimba kite po
patron bato mwindo bon bazalaka kaka bongo nde kolongwalongwaka akotaka sikola orchestre tout puissant ok jazz. Voilà, donc on a ozongela yo na pesa pe noko koto mboti noko bonjour. Bonjour maman. Ko ba kombo nani? Ngai kombo nanga monsieur Dumango Joseph. Dumango Joseph. Oui. De quoi maman ya papa na biso Joski. Toujours. Ezaka ndengo wana, donc c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Voilà, donc vous comprenez que tu as vraiment place au matanga. Ezali to boy cause que soit interview à Libanda, tout na bango moko question pour que vous comprendre. Le lobo oncle bat bako koye ba papa jusqu'à kufi pendant la maladie parce que ba to abi que non a kufi na crise, a sali crise cardiaque. Mais tant a utaki poto azonga ki avec toujours na chaise roulante. Ba to koye ba maladie nini penda o ememi papa na biso na liwa. Bon, en principe, dans la clinique Ngalema, ils ont qui bon, ça qui est malaise, hein. Bon, à partir de malaise, on a ça qui est yango, ça qui est conduire la clinique Ngalema. Mais malaise, on a à partir de l'année, à ça qui est malaise, puisque nous, quand on a chaise roulante, le Cambouana, bon, ça ça presque d'ici et là. Mais malheureusement, bon, j'ai aussi matin. Mais en tout cas, apparemment, ce qu'on m'a dit, moi, c'est bien important. Alors, là, ça la moi malaise, voilà ça qui va conduire dans la clinique Ngalema. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Le malaise voilà le mien na liwa. Le mien na liwa. Mais déjà, est-ce que étant abandonné kobe la belawana, bino peut être que famille, vous pas assistance moya ministère de la culture et art, parce que ça moto pas ça trop la musique congolaise. Vous n'avez pas assistance na bango moi quelque chose pour que à se faire soigner. Bon, en tout cas, ils ont moins difficile pour répondre à la question. Pourquoi? Parce que moi peut-être les qui ont résidence au lycée que Vandi, il y a quoi aller direct tout le temps, à tout moment ensemble, il y a quoi koyeba. Mais besoin de Kabanoko, en tout cas, les Cambona, bon, pour la répondre vraiment à mon tournant, les aliments passent. Voilà. Dans ce cas-là, noko, le lobo pour perdre le lot, papa mukolo lokola, papa so Joseph qui a peut-être koyeba atiki bana boni. Bana na ye bon omoni ndenge tuza boye moye penza ya koyeba nani ezalaka te parce que vérité mutu ezalaka ya ye moko lelo soki liwa ya mutu ezali mutu na mutu ayaka boye bana mosusu bokosutuka babimaka de gauche à droite. Voilà, donc moye ngana déterminer nombre des enfants ezate. Voilà ce que boino kapo ouais ko bimisa comme ça bon maman qui wana za moya ko bimisa ngo ezate wana eza nani na kokolo bango lokola tokolo balo kwa secret professionnel. Donc moya ko bimisa ngo ezate biloko wana nakolo banazana bana mibale mais quelque part les mususu c'est ça. Ba mususu totambolaka te na kokende Braza na tikali kobota na Bukavu na boti na Kisanga na boti usutukaka boye baye ozoma donc moi to déterminer nombre des enfants exact yebikaka ye moko soki bakoyaka nde après tokoyeba sikoyo nombre des enfants mais pona sikoyo moyen ko oh mususu wana moyen ko lobango exact ya bomine longi na cash ni voilà pazali wande mwana liboso ya Joski. OK Mwana liboso ya Joski bango bavana na poto nda ayi matanga kaya papa non ya kika na ye mususu ayakika mususu ya kika mususu malheureusement akutani pe allez akutani pe papa ko sama malaise bamemi na clinique Ngalema alikuna ndiye kuzwa sino ayaka teko peut-être papa za ko bela kama ko grave non ya ayira kuma kamne mususu pote azonga pe rapidement malheureusement papa pa ko piquer ma crise wana a fait pas de ko sala mo malaise clinique Ngalema pe malaise wala bilier na liwa pendant quelque sorte bana papa ku na papa je sa ku fi lobby itake noko ndo za ba collègue ni o ba collègue ni o bazoya déjà ko rendre hommage au bino bo moni na miso bon famille bazako ya famille bazako ya te famille te bande ko na musala bon bande ko musala comme te bon tellement moi je peux dire la vérité ma kamane ça ma lobby to ko zwa ba message to akina moi ba ko skele kili bon ça parfois tant yo ça ba anzela ko ça ba démarche mususu batu baye metamba ko ya yo boni bango te moi ba ketel tel ya ke zali moi passe noko ya bongo yo zakite bon normalement ezandenga wana pour le moment
pour le moment toyebite bato mosusu passé bamosusu pour le moment baza na démarche na clinique Ngaliema. La clinique Ngaliema ça fait ekozala mpe na bacollègue ne ya service bazali biso eloko toza koto moko yebeza te ngai nauti service moni koya parci par là basango faut kopesa na parci par là moya koyeba oyo bayaki liboso baye nsima eza te. Mais pour le moment toyebi te parce que délégation eza na clinique Ngaliema. Alors délégation dans la clinique Ngaliema, je ne sais pas, peut-être que mes collègues ne baza kuna moyen ko lobate que voilà bobo ezate. Donc on a peut-être trouvé bango après. Le bato so ka so moyo ya kufi ma mebele bi ma rebele. Yo tango vana na mwana yo ma ba suba bon souvenir. Puis à la puis moi so ateye pena zaka mise mais zaka pena simple. Musuti zaka so yebo il faut benga ye. Moi ba souvenir malam oni yo garder na mwana. Bon pour ngai en tout cas vie azalaki orgueillité, en tout cas azalaki social envers tout le monde, azalaki peut-être azalaki lokola non parce que nga naza ndenge balobaka kenga naza Joskubi nga naza star que naza la beauté. En tout cas vie azalaki simple. Aki simple aliaki na mutu nyonso, asolaki na mutu nyonso. Oya koloba mabe na ye azalukuta. Pona wana nga na lobi yango en tout cas azalaki social. Azalaki social envers tout le monde azaki vantard te nini te peut-être ba o ba parti bobo avant comment na ye audience bobo non biloko mi se bazala mso ebo bano te mari libana ba biso na kwaza kuna azela nani jamais audience zalaki te zalaki boy papa mbala moko tozolia isika moko kotambola isika moko kosola masolo pe na ba concert tozana concert place boy okena bino pe kitoko tina ba Brazzaville kitoko moni oza mo ba génération moko po benge grand mo ba nzemo mo ya ye o pena o ekangaka ponga na yebi nzemo sima pesa soko za ko banzaka sikaka motema na yo bipa yebiso na kokende mo ba nzemo ne pesa banzemo na ye mingi en tout cas ça bien banzemo susu na luka ponginga na zuwa te na zuwa kate na keluozi kaka pamba chérie vandaka na pale bo noko yo zaka moyembi yo pelo zaka moyembi yo la bi yo ko sala wana za nzembo ya babi lo ndenge ya yembi wala comme tel bon ndenge ya lobi nzembo wana zaki pe bon d'ailleurs Joski akla nzembo belé tala nzembo mosusu oyo wana nde l'ancien président Mobutu aliaki yango mingi bazaki période mo Mobutu akeleki na poto sika invitaki au jazz c'est quand bala bango sengeli ba yema nzembo moko en faveur c'est kawa Luambo albiki mais siko yo fo nzembo to koyembela Mobutu sika kwa na poto mais alors ebisaki Joski yo pose un grand compositeur lugana no moyen au composer na nzembo nani alors Joski nda composer ki nzembo oyo aba nzembo oyo tala ko tumalo ba nzembo oyo baniko bunga abaki tata papa da baniko bosana et sali moi mikolo donc ce qui likamona ngana papa sukaseliwa mama maloba ayo mama ayo mama donc nzembo wana ndi Mobutu aliaki makasi siko batu mingi ezaka Luambo ma qualité voilà nzembo wana ndi Mobutu aliango makasi mingi bakaza kezali nzembo ya nani ya Luambo mais non ezaki composition ya Joski Kamboko papa na nzembo oyo azako yemba papa lele papa lele bampangiliwa babomanga likolo na yo mokolonga na kokufa papa bobengelanga kombo ya made bobengelanga kombo ya minata wana zuli lesko bana papa bokoboma ngai pamba lele tanzi lele na boma nzoto papa
Papa lele. Oh, papa lele. Oh. Bapangiliwa. Oh, Mangali kolona yo. Mokolonga na kokufa papa ye. Papa là. Un hommage qu'on rendre. L'artiste ne meurt jamais, il est toujours vivant parmi ses œuvres parce que œuvre naïe, tu banaka koyo café vraiment mal. Mais lelo et comme ça muto kufi, moi mi koloka muke, c'est ba programme ba lekisi. Déjà non ba programme bien Te programme jusque là nan bimena noté. Bon, il y a un monde tous à 50 jours en famille pour toi yeba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que hier quand après aller un grand baoba, tu vois que dans cadre de paix à bango soso, cadre bango musical, hein, il y a ko organiser peu comme tel. Bango peut pas ko loka moyen ba, il faut pas za ba kuta na biso famille pour ba yeba. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la banane? Même les gouvernements en général peut en tout cas quoi ça kengra baoba. Mais bleu abongo ça là, ce que tu mon copain na okeje la télé po na okeje on tu basili. Papa lutumba oteko kende, papa luamba kufakala, yepa kei, papa ndombo petum, ce qu'on a hôtel na kati ya okeje na mo te mutinya ko télé ma pona ba obsèque hein. Bon, yango ezali ata la kati ya komona. Omoni jusqu'à zaki wala compter zaki aimé presque la artiste moi mingi. Donc tala na koko c'était le kola Jibem Piana qui sont grands amis mais ba wera ka toujours vient nani ba na tu kenga kena la pe grâce à papa ya Jibem Piana Jibem Piana na poto na bana Joski tango azaki na tango moi malade mo kedo ko ba ko perfuser ye mais ce qu'on a ni ye Jibem singela ki abeta concert so ke na libanda mboka c'est ça qui kaka kende alors Joski basita eko zong samba ikaka na kati ya nani ba comme l'avion allait de bakendaka parce que c'est son grand ami et à part ça kamata ba ni boma na ko la sabino ko même moi photo mosudo ka ngama deni ma ngai Joski na ba ni boma wana et puis ya ko ba donc ba mise mingi donc ba bongo ko felo mide oyo nzembo oyo album ngobila ce que simbaka makasi par rapport à port pena makasi zaka ya papa Joski Kiambukuta tout à fait nzembo ngobila album ngobila donc puisque hier azaki aimé en tout cas Kofi a reconnaître ngo makasi aloba po ya aloba même Kofi aloba ke pa na ba musicien nyonso tout musicien oyo ya bangaka pona na oyo yebi ko yemba na koleka yeza Joski Kiambukuta. Mais à poster il y a de cela 4 heures du temps baninga musu a poster depuis lobby ko rendre hommage mais il y a de cela 4 ans tant amoni ba monsieur comme seulement ndeni ko fitis ko tateke na ozoko c'est pas ya na famille papa Joski maman ya ko poster mutu a sala pe trop ponaye a sala trop ponaye oui c'est ça toza batu tozali batu mususu a reconnaître ka bien fait ya mutu après ndeni non eza la mususu ezala ba mususu mama lelo okosala nga bolamu mais na lere moko boetina koma na koma bate mama wana pe asala nga bo mais quelque part le musu bakutuna nga ndeni mama na bo tango yo kende mususu azawana azela kananu bino boleka nanu après batu musu c'est ntela ko lekate c'est faire un peu la valeur naïve. Voilà, ti boko mona ka bote babadu ko beta maboko ya bimi. Abimi sikoleri. Voilà, l'air ya ko bimande ko ya ko sara sikoyo evre ko le kabino nyonso. Vous comprenez? Mais oui. Et puis oncle azo ba vérité. Mais ya soloti. Azo tala wana yena nini wana salibo oui poster mtalibo so jiba poster wana salibo siko batu nyonso baleki batabe tel penda vraiment bo sutuka bo bru ye abimi tango ko bima aye mona ye atie kutu koleka bino tout babe mutu to lobage tala kutu ndenga yeta puso yeli vous comprendre donc c'est comme ça. Déjà que YouTube a si ba commune d'aba tout ba commune famille ya papa Joski Kiambukuta babi Kofi Olomide anyata matanga tenga ngai fona ko matina le pango na vérifier internet ezaka lokuta soki mutu lobi ngwana akosi Kofi Olomide azaki grand ami avait Joski Kiambukuta donc sikoyo biso tokobo ya Kofi aya awate na sens nini pourquoi na problème nini quoi souhaiter pour présenter ba condoléances na reta ba ninga to ba sala on dit a supena liwa on dit na kilo penzate condoléances ezate que peut-être eza peut-être bozowela les premiers les deux les non eza na premier te eza na troisième te eza na quatrième te eza pe na dernier te condoléances koko ya même après 10 ans
Moutou Bokutana, après 10 ans, a dit mon frère, en tout cas mes condoléances, merci beaucoup. C'est ça. Condoléances, c'est en retard, c'est en avance. Donc, Kofi Olomide, ce qui famille et le Kofi Olomide Aya Awate, ce n'est pas vrai, c'est archi faux. Le Kouta. Le Kouta, Moutalobindengwana à Kosi. Donc, Zanga qui m'a solo Kobeta. Papa, Kouta vérité, comme la so, Pénana Souka, ce qu'on a tenu matin, oui, ma na Popo Kabaka numéro 15. Numéro 15. Voilà. Popo Kabaka numéro 15. Donc, Moutini soit lingaye za artiste musicien, oh Monique Oya ko compatir na famille. Donc, matin na Popo Kabaka numéro 15 na Kassavou. Donc, maison de la Bible juste en face au côté, au tout numéro 15. Ba ko yambo kande bayambi biso la presse mais na tondo boze la ba programme. Beaucoup déjà na papa Verkis. Papa Verkis. Dédicace dans ta famille. Côté musique, tout le monde papa Verkis, papa Nyoka Longo. Grand on a nyoso tout là. Bango ndi mutu ba hotel mati. Eza bon côté. J'en ai ndingwana parce que boba zappel ngoma la bango ya mi Sokoda. Sokoda. C'est ça. Donc ndenge zali bona ibi Jacques. Pour la filier. Pour ba kuno la bonheur, Sokoda ka filier te ba koya ka ba te loko. Mais ba kuno la honneur. En tout cas, il faut être affilié. Moutoko la Joski. En tout cas, il faut être affilié. Il faut être Moutomoko Botala Kaza, Koto, ça, Bekonanio surtout. Avec déjà l'avance que pose ça la boy. Plus tard, les Cambodges, aux Wangai, donc c'est un assaut la boy. En tout cas, non. On a des négligents. La bandit, il faut être affilié. Voilà, Potoko Manasuka, oncle. On a une exception. Naina le baboy, est-ce que Bana Matanga papa, je sais que fait le lobby, et chaque Congo. Chaque Congo n'a yébié. Na famille artiste en danger te bo wana ngana koko moyena répondre na place na mongo ezate ndengo utikoloba pona likamba papa Verkis wana ezali cuisine interne ya bango na Sokoda ndenge bakomi bongisa ndenge bakobonga makamunyo surtout et pour ça qu'on a ça la question muta kufié pena na famille ensemble na famille ba ça la programme moi ba démarche pour la moi facilité et on a tout est-ce que à ça yé awa likamba grave ezawana te yo ya facilité bobo non aya te wana bisokuna tuzate wana bisokuna tuzate toboyi ba bon lobby lobby azaki awa lobby azaki moni ndeka toloba ke ekozala motoyer bobiso papa Verkis et papa Verkis pa yaki parce que toza kotambola te toza kotambola parfois personnalité moko boya ali wana te wato yeba maki un tel aliaki exact toza koloba liboso nzoka tala bayaki biso tozaki et moi un peu sika mosusu bon soki batali banda bamoni ke na musala o papa Verkis sala ba contacter membre moko na numéro est-ce que vous avez un numéro penda au botier déjà ou que so ba bengi ba zumba la mona facilité bon wana fo numéro ya de 15 donc de 15 le pango place docteur Vandi numéro na yende wiso a bengi en tout cas faut bazoyer avec facilité mais le quoi na yambi bilomi balé le quoi numéro de 15 c'est moko la moko ko pesa papa mtape papa tu as besoin kaka ya numéro o bato bakoko benga bazwa numéro ni 081 501 42 79 donc ce qui par exemple mutumoko alinga benga pour kay ba ko terminer la main dans la pâte par rapport ya obsèque les cana honneur nyo surtout ko senga ke papa Joski qui a beaucoup ta akundama na ba honneur tout parce que a servi mboka oyo makasi na musique et belé lelo ba comment ba ti belé ba leki ba couper décaler ba rythme moi ba texte musu ba ko tona ba couper décaler na bango et ça la que musique eza ko vivre donc ngai vraiment na linga kina na kata famille pour que to so la main salon na papa loba suku ko lobani avant na zone la noko protocole oh le loba suka kanga na lobby makama matanga ezalaka nini te pona ka mutu te voilà un tel bobo non et invitation biso to sing tout le monde vieux Joski azaki nemi na mutu te azaki pe nemi na mutu te azaki play na mutu nyonso donc nyonso to senge kaka na batu nyonso bande ko libanda bazate ko présenter ba condoléances na bango bande ko bino bazali bana mboka non bango nyonso bazali informé za na luoze za na poto par-ci par-là na ba matadi tout bazali informé
bango nyonso ayebi na souhaiter ba condoléances na mutu nyonso tout. Donc vraiment tout le monde a ba condoléances na ndinga kimia nyonso. Voilà, noko to komi na suka yo okolobani poto suksa. Bon, nakoloba boye. Liwa ezali nzela ya biso nyonso tout. Joski bon a souffrir moi un tango mais malade wa kufeli ezali na oyo etungisaka ete. Parce que il y a nani zaki quoi moi paralysé tout ça mais oyo bomi ezali brisque. Bon yango wana toko loba boye. Wana nyonso tout ezaka mokano ya Nzambe. Lokola seka Nzambe bendi molimo na ye tuzaka kosenga Nzambe apemisa molimo na ye na esengo. Tikate mabele ya bakoko et donc yambaye avec donc barbaganine que la terre de nos ancêtres le soit douce. Voilà. Donc kaka ne yango ko souhaiter bon na question opposée par les kinanga dumango kuna. Bon moni matanga c'est comme ça pour baye baka le vrai ami na tango ya passé. Toza kotala ko ya to moni kazaki vrai ami du Joski. Au passo dans la internet to problème bon premier ça ngote. Donc to ko imposer te ka mais bino kozaki pire ba masa na me ngene nsku muninga kofi. Non zaka motema ya moto baye baka vrai ami na tango ya passé. Na yango bon ba onyo so bayebi ki bazaki ba mi ya Joski malamba la sapé bodingo yango ya solo ki réellement en tout cas zaki pire de qu'on a biso pour Joski azaki mutu moko ya kimia azaki aimé presque na tout le monde pe na ba génération pe moi mingi ezala ba génération tango yo ba liaki musique ya Joski mingi voilà la bande na sukisi bande kwa libanda opesa mwambote bazate bon bande kwa libanda bon la plupart pe ya bande kwa moni ba groupe mususu ko kuta oyo kota ba otipoto baza bauti pe poto moni baza baleki na biso bauti poto donc nyonso bavandi bepa mosusu ko ba grand frère mosusu bazali na matadi kuna lokola l'aîné de la famille na biso ko banoko kozali monsieur Kumata Célestin Alexandre to bien que ya mokolo to bi ke yepa ko ya maître Vicky aza matadi leki mosusu aye nani Joski nani Catherine donc Kato akoya pour de la bango contact depuis nani lobby donc to souhaiter pe Nzambe azakati na bango pote ko yana bango awa de kama moko ezwa bango na nzela te. Voilà en bref c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc c'était l'interview na famille papa na biso Joski na yambaki banoko na yebande ko ya maman oyo pratika biso boki oyo so ba utikoloba donc ba démentir par rapport à makambo zu kwa madana ba internet qui ba interdit mutu songolo pakala ayate donc en l'occurrence ya Congo ya Kofi Olomide mutu nyo surtout oyo moteme ko tutisa makeno na ko compatir na ko lelelongo na famille ya papa na biso Joski Kiambukuta azanae la bienvenue donc baboyeli mutu moko te na pesi merci na Gisolo yoazaki sima caméra et puis merci beaucoup na Moïse le prof pour na montage et surtout merci na notre boss JB Kumaluta na présentation de Kinga Jemima Ibele Obolingara mingi. Donc ça on est fini, on se retrouve prochainement, au revoir, bye bye. Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ya JB Kumalota le boss tolanda tozua banuze bana poto bana kin bana Luanda partout dans le monde. Congo Victoria TV ya biso moko ya boss JB Kumaluta le gouverneur check.